IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Tout le monde, Oyo, Ayara Nasser Mokili, Asaya déjà Botama. Or, la Bible, nous a biso que via Mutu Awa, Mabena Malamu, tout ce que l'homme a consommé, il faut amara kaka Nasser ya Mabele Awa. Ce qui il n'y a pas de relation entre le vivant et le mort, selon la Bible. C'est la vidéo que Moutou a sali les soumoulélo a réparé en pour que l'obi et au coup trop tard. Zamba tretaka, n'a pas monté ma tretaka, n'a pas vivant. Mais biso tozo poser question boy. Est-ce que aux hommes on a dit que Koyebi sa Moutou que soit sali ma belle le koufi, Zamba ozong ça y est, pour réparer ma belle mot à Bongsa Kotalola. Oui, merci papa journaliste. Bon, au moment bateau, il faut élargir un peu connaissance. Est-ce que bateau nyon so basa mabe na se ba futa na se? Non. Moto musunga na kende osambele ya moto na campus, un grand occultiste. Même si yamba Jésus comme Seigneur sauveur aboy. Aboy na ye. Abi na okufa na ngo. Moto na le bateau, abebisi vie ya bateau. Aboy pe ko bonga na kufi. Nzamba ko suko place ne na lo les années. Exactement face ani. Nzambi fa zo bisaye. Aboy na ye. Dans le bac, il y a des opportunités de réparer. Mais on a des opportunités de réparer. Il y a des opportunités à côté comment ajouter au sein de la pardon à l'objet pété à Koufi. Mais bien ma bébé qui est à ton à Katia Kindok. Non, qu'on a un bébé sabanaï. Mais à Koufi. Et pour qu'il y ait une éternité, nous ne pouvons pas place à Bassantou. Si vous posez au Koufaka. Vous allez à Moukile Koufara, est-ce que vous allez réincarnation? Oui, et ça principe de réparation. Comment on cause à la pasteur Mbala Moroboué? Ok, babi, comment on a pasteur, mais babi, on a pasteur. Très bien. Si comment on a pasteur, ceux qui n'a pas ma bébé, il était là pour réparer. Nous, mission, on a été à bateau. Na bon, c'est ma bébé, na sala bateau, bah, banzam, mais bah, on a dit l'anzam. Bon, ils allaient comme mission, on a la botam. C'est comme mission dans la salle à Kangote. Suite à la réalité belle. Nous avons changé la mission. À raison, ça va faire la même mission. Bon, ça n'a accompli rien. Ça veut dire que nous avons un principe de réparation. Il y a un monde qui n'a pas fait les motos à reconnaître les autres. Bateau, monsieur, bateau, silica. Bateau, module, bateau. Mais on a quoi modulité. Mais il y a une réparation. On a glorifié ensemble. Ça veut dire qu'on a accompli une mission. Na sali malamu tazo selinga malamu te. Nous n'avons pas la spirituelle. Problème na biso ba congolais tout ça spiritualité. Tout ça souka na enseignement ya deux pas. Or que l'évangile évolue. Comment nous tasselons bona mozo sele mabe. Il y en a quelque chose qui cloche. Maintenant le ko ezo cloche wana ne motu fa élargir connaissance la spiritualité ay ba cause na ngosani. Bon mutu tout aya à réparer. Et ça en fait nous n'avons pas réparer na samu ce qui n'a réparé na silisi awana aminange ko pe manakimia a réparer préjudice o ya sala ki na samabe mais ce qui moto ava kufa sengi pardon nzambo aza souverain akolimbisa ye mais ça na bato bazuita ko senga pardon te bazuita ya ko réparer te ezo senga basa nini bazonga lisusu baya ko bongisa mabe o bango moko basaki nini basalaki. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Peuple de Dieu et bienvenue dans votre émission Parlement Céleste et une émission prophétique en tout cas Topesibinombo Tibana Nzambe Belé de partout au Bozola Nabiso Tobo Sanate ma communauté Biso là où deux ou trois sont réunis en son nom il est là au milieu d'eux. C'est toujours votre humble serviteur, le Brice, garçon sympa, et Tozawa toujours pour une émission Yabana Nzambe, comme d'habitude, dans Koloba. Cette émission, Ezana Potozala, édifier, béni, et consoler, et ma communauté Biso que le rémunérateur de celui qui les cherche, peu importe le problème aux anango, à travers cette émission, il suffit au croire, aux Wakondimana Ocha, solution et comment on n'a pas battu zali émission, il y a Bana Nzambe. C'est que Nzambe a les Kanako Pambola Biso. Oui, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec votre humble serviteur. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Le pasteur Thomas, qui est les faux noms, tous en est sur ce plateau. Et Imoroyem Sabiso Azali Mukambi, église Nini. Et Msalanaye, le cola berger, Asalara Nini, Paya Nzambe. Et Ndetolobi, Bote Moussala Nzambe. Banazambe Bazai, Bosso est un belé, Bazolandayo.
et je pense que aux ans moté à repérer sa bangoté avant tout sambela pour nous débuter cette émission. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ma communauté ici en toutes choses, photo message pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu tiens le bosso, abandonne le alpha et voilà, tu as mis pas naïo, surtout pour débuter dans le sambo. Voilà. Te bondeli Seigneur Jésus, te pétion merci na rencontre oyo. Pambola beaucoup tani oyo, pambola émission oyo. Assister biso to sengi Saint-Esprit à la carte na biso. Au fond la mayele pe boyebi na biso e bandeli suka e kamba mana molimo na yo na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Merci surtout pour votre fidélité, merci pour notre prière nabino et merci pour notre fidélité surtout et puis pourquoi pas dans le baba critique, peine nabino, message nabino, ndé salarabiso, vraiment madame mingi, vous nous suivez de partout, Amérique, Europe, Asie et pourquoi pas dans Katia, République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, bana de machinion vraiment et merci pour nos conseils nabino surtout cette émission et messana toujours pour édifier biso en tout cas nzamba pambola biso et c'est ça aussi l'amour oyo yeso atire la biso, aimez-vous les uns et les autres, bolinga nabino pour être batamukilibe ba ke bozali ba yekoli na ngai oui. Na zongeli mosala nzambe et mbala liboso to yamba na kati ya chaîne ya biso EHP Media kasi zambala ya sukate et to yambio na qualité ya ba serviteur de Dieu ndenge na biso oya ko recevoir mosala nzambe na qualité ba serviteur de Dieu récompense na bango pe ko zongela bango lokola ya ba serviteur de Dieu et voilà pourquoi to lingi pe récompense wana ezongela biso ba etoza na plateau na ba bazolanda biso voilà. Vraiment nzamba pambola bino mingi na musala kitoko ya ko édifier peuple de Dieu au bazolanda partout dans le monde nazo senga vraiment une grande bénédiction et accompagner chaîne et accompagner plateau pe bande ko nyonso baza kolanda bazala vraiment béni na kombo na Yesu. Merci beaucoup pasteur Thomas azamokambi église nini pe ya communauté nini. Pasteur Thomas Ali pasteur église Arc-en-Ciel o ezali message des temps de la fin oyo ezokamba mala passé Israël Pangang Joseph Osango obaza ba guide na biso ngana za moko ya pasteur nazokamba église eza na Yolo Sud oza Arc-en-Ciel Yolo Sud wana ndi naza mokambi naza kokamba wana. Merci. Voilà, merci beaucoup alors bana nzambe baza vraiment na soif ya koyoka message oyo au memeli ba on a mokolo lelo et tolbaki comme thème na biso émission lelo to parler sur la réincarnation et na kolo beza mo oyo batu nyonso bayoka kame compréhension na ngwe zandere moté et depuis kende to yambio sur ce plateau au refumo malam pona ko talisa bana nzambe voilà wana to démarrer na yo ensemble. Merci. Oui, réincarnation est un thème vraiment très profond, très capital parce que confusion est le mingi na message parfois partout bato nanu ba yoka ka réincarnation mais ba maîtriser nanu réincarnation te. Réincarnation en bref c'est la réparation. Cela veut dire nous tout temps on va bien la réincarnation, il faut que on a incarnation. Ndé toujours la réincarnation. Ça veut dire moto azobika lelo asi abika déjà. Ndé à revenir encore pour la deuxième fois pour objectif ou pour but il y a qu'on réparer. Cela veut dire moto akoya na mabele en 20. Pe moto akoko exister na mabele te ce qui a existé na noté. Il dit moto asi a existé. Et le problème est que conscience à motoko bosana mais âme à motoko sanité et yebi que asi exista déjà a vivre déjà dans ma belle mais à kufa ou tout le terme normal à kufa il faut à revenir encore parce que tant on vivre qui na mokile a commettre qui erreur a commettre qui ba défaut a commettre qui mabe oyo asalaki et azuita ya robongisa te ya kosenga pardon te ya ko réparer te et sali que nzamba sali ki akufi nzamba ko tika yebo iti fazonga pourquoi Bible dit to utaki na éternité to kozonga na éternité OK na carte éternité to zala ki saint to zala ki sans faute sans défaut et zo senga mukolo musu to kozonga na mbindo te to kozonga na erreur te to kozonga na défaut te yango to moto akufi akozonga na éternité parce que azonga ki na mbindo kuna za ki saint il faut azonga abongisa a réparer azonga na poso initial azaki na ngo ya sainteté nde akozonga na éternité pour abika libela na libela yango ndo so mona moto soki abotami pa mate aye na mission bato nyonso tokuta na bango na vie ezali principe ya réincarnation yango so mona ke bible so ba biso ko tangela biso na Matthieu 26 na verset 52
pour toi qu'on soit faire ça dans le bosso pour toi Voilà. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Amen. Awa Jésus ndazoro bana Pierre. Pierre ayo que Pierre a une mission à réparer. Pierre ayo suko bakisa lisusu mabe, anda bakisa su ba problème. Ndetango Jésus ba yeko kangaye, Pierre abimisi épée, akati litoyi ya mosali wana. Jésus amoni yango mabe. Lui zongisa, moto azoboma na mupanga kokufa na mupanga. Celui qui peut pas répondre, Jésus a dit que eloko Pierre asali akopeye yango. Akosonga. Yango Bible solo ba lisusu na 1 roi 18 baso beta lisolo ya Eli na Jézabel. Eli aye na mission na ye. Ya kozonga saban Israël ensemble na relation ensemble. Mais Eli amemi bazamba bal na starter na montagne. Abomisi bango, akati bango kingo, bakufi bango nyoso. Jézabel azolo bana Eli. Na kolala te, na kozwa kakimia te, soki yope na kati yo kingo lelo te. Et ça dit que Eli akime, Jézabel a luki azui ete. Eli akufi. Jézabel peut akufi. Mais loi, il y a réincarnation, ce qui fait jouer rôle dans la vie à Eli. Or que Bible lobi liboso mwana moto aya Christ aya Eli le prophète akoya. Bible lobi na Isaïe 40 ba lobi que mutu moko akoya ko ke nous créer na désert avant que mwana moto aya. Tango Jean abotami akena déjà azo prêcher ba pharisien ba sont obligé ba préparer l'écriture. O le lo ba chrétien ba sala kangote. Ba préparer l'écriture et on moni penda confusion makasi ezali. Tango ba kotana ba bino Esaïe lobaka. Jean a prêché dans le désert, a sali au sala la repentance. Bien que j'ai été la repentance, mais loi la réincarnation et côté été. Pour atteindre parole, pour ramener bateau à Jésus. Non, mission les a pour réparer. Jésus a baptisé Jésus et Nathan va présenter Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Mission ya Jean ici. Au lieu Jacques de Kovanda. Loi ya réincarnation ezotinda Jacques de ko prophétiser. A prophétiser ba kangi ba tche na boloko. Avandi na boloko. Tanga avandi na boloko e ko sala ke Bible lobi ke Hérodias ka ke ko bina na fête ya roi. Tanga ko bina na fête ya roi. Roi lobi ningi obini na sepeli. Senga ngero ko lingi. Ami ya babenga ngo amandrogène ya Eli. Yango zonge pa Jean. Ami ya Jézabel, yango ezonge pa mama Hérodias. Pour accomplir mission, tembo ezalaka. Ndeta Hérodias ya pa mama na ye, alobi mama moko zasenga na senga ni. Ami ya Jézabel, ezalaki pa na ye, abi pesanga mutu a Jean. Lobana na me. Parce que Eli akataka bango kingo, yebi fo basani. Bakata ye kingo. Yango to ba tuna Jésus na Matthieu 17. Oh, yo le bio za Christ. Mais il faut Élie le prophète aya. Jésus lui Élie a déjà kati na biso. Élie Jésus a le bas Jean. Oui. Mais il na kombo a Jean. Mais loi ya réincarnation épargnée était. Et c'est là qui karabasa nini bakata ete. Tango bakati le kingo. Moto akoboma na mopanga. Akokufa na mopanga. Ne ame il faut la na kimia. Il y a Jézabel pela na kimia. C'est ça la réincarnation. Au moto a réparé préjudice au ya saraki na samabe. Mais ce qui moto avant kufa sengi pardon. Nzambo aza souverain akolimbisa ye. Mais za na bato bazuita ko senga pardon te, bazuita ya ko réparer te, et so senga basa nini bazonga lisusu. Baya ko bongisa mabe o bango moko basaki nini basaraki. Yango ko la biso sur na Apocalypse. Pour na peso maloba. Apocalypse chapitre 5 verset 3 à 5. Apocalypse chapitre 5 verset 3 à 5. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni
de la regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est cette eaux. Amen. Amen. Awanza mavali sur parlement céleste. Nananga okende kufungula buku, a réparer monde, a sauver monde. Bible nous dit que bapaka tout bazalaki wana mutu moko te azalaki digne. Et nous dit que bazalaki dignité. Mais bapaka ba comprendre que biso te batoto bombe bisaka mukili. To ya osa nini. OK, quand on parle de Jésus, amandrochen na ende yango Adam. Balobi Jésus c'est deuxième Adam. Adam c'est second Adam. Yé mota ko tsaki mabela mukili. Akot tsaki péché. Si ko na la kobongisa, yé moko Adam. Moto ya bebisa ki fa ya osa nini. Aya kobongisa. Yé wana nde mututi akote ma bakote balobi o biso te to sali mabe. To ko kobongisa ni. Yé asala ki mabe. Yenda zadini. Yenda yebi mabe asala yé pa yebi ninga kore. Ne Jésus amona de pas Jésus. Babi l'un de vieillard a télémé. Ngai na zo kita pona sani. Na bongisa. C'est ça arrivé à Jésus. Aye po a réparer mabe ya sala na jardin de Dieu. Ne tango azongi. Ndo mona aleki na passe. Aleki na souffrance. Okomona kitango linga koma na croix ba mama Jérusalem. Ba lingi ba ya ko porter le croix. Habite bolé la pona ngate. Pona bino na ba na bino. Ça veut dire pour moi ngane ko réparer yanga. Alors bolé la pona ngate pona bino pe pona ba na bino. Cela veut dire ngana zo réparer bino pe bozana makamba ko réparer. Yanga yango ça veut dire botika ngana réparer te la so. La souka. Yango mona ke na Gethsemane tango Jésus alingi a changé Bible dit que nzamba tindi ba ange ba ya ko oyebise que non mission no yango na yondo bebisa qu'il faut ça ni. Cela veut dire même Jésus qui na mokili pamba te aye na principe ya réparation. Ça veut dire a exister qui a incarné qui mbalo aye ko réincarner pour réparer kaka préjudice. Ça veut dire réincarnation et ça principe au mutoyen na mokili ko réparer. Kokuta na bona journaliste c'est ça réparation. Et ça en 20. Bible bien Isaïe 37. Tu n'as pas appris que j'ai déjà préparé ces choses depuis les temps anciens. Je l'ai déjà résolu. Maintenant que j'ai permis que ça accomplisse. Pourquoi la couta la bataille monsieur te papa journaliste? C'est dire un principe par incarnation. Oh il faut réparer par la réparer par là. Je dis que tout au couta na et ça encore un principe on a réparation. Oh je sais là que mututu a réparé pour azonga la gloire, azonga la éternité, bisika zalaki na sainteté, bisika zalaki saint, bisika zalaki sans péché. Mais na péché au kozonga te pour kuna balobe zali place ya ba santu. Mutama suma kokota te moyiba kokota te. Cela veut dire awande to ye mission ko bibebi to za ba étranger, to za ba paya. Pourquoi to ye ba paya? To ye ko réparer bongo sima to zonga. Yango mututu na sia mokili ayaki nde principe à réparation. Ceux qui ont réparé, ont réincarné les sous, même il dit façon française, ça ont réparé avant que nous soyons en éternité. Un peu à résumer. Voilà, merci beaucoup. Mais Awande, dans notre maman Nalikamopo, tous na chaîne moro chrétienne. Alors, la biso bananzame bazai belé et monsieur bakomi déjà qu'on se poser ma question. Mais papa Brice, au tiki garabonde, nous tika dadi boy vraiment. Au sa Bible na lubo ko likomi pesawana. Donc cela veut dire na lingio me conforme maman mukie. Est-ce que to ekokuta na batu monsieur pas souffrir et ça va moi réincarnation na zo payer prix na ye bat bako songa été. Oui papa nanga. Moto mona azo souffrir ngana kuta na moto ya passe na pese mbongo aboyi. Oh. Aboy pourquoi ayebi kaye ko réparer tant on a comme ko sunga ye nazo tarder ye nazo sala ye mabe moto soki azana réincarnation azo réparer soko sungi o sali ye mabe c'est ça l'ignorance à ba chrétien. Oh o sali ye mabe parce que ye ayebi ke na ina réparer na kende siko ngani ina sunga ye OK il faut le kaka ni tapi wana pour yango Jésus dans le sunga boy kaka ni tapi wana pour apilger masumu nyonso asala motaboma ki na mabe asala bato il faut yemo kwa ndimango a souffrir nango pour que a zonga na kimia mais songa ndiko sunga ye au moins te kokomi ko empêcher à évoluer. Voilà, merci beaucoup à Manalingi to mekempe ko semwama et parce que nayebi ke ba chrétien bazolanda biso il a profité d'abord pour s'abonner te to s'abonner
sur EHP Media pour la continuité M. Bassala Nzambe. Pasteur Thomas, sur ce plateau, Toyambi Moza devant journaliste et chrétien. Et je suis devant un homme de Dieu. Balanzam Bazolandawe Belé, réponse dans les commentaires, tu vas tirer ma question, monsieur. Et tu as parlé sur la réincarnation, tu as dit par exemple dans la Bible, moi et Belé, Moulobi, tout le monde, Oyo, Ayara Nasser Mokili, assez aya déjà à Botama. Or, dans la Bible, Bible des autres, ça biso que vie à Moutou Awa, Mabena Malamu, tout ce que l'homme a consommé, il faut tamara kaka nase ya mabele awa. Ce qui il n'y a pas de relation entre le vivant et le mort selon la Bible. C'est la vidéo que Moutou a sali les soumulelo a réparé pour que l'obi et au coma trop tard. Zamba tretaka na ba monté ma tretaka na ba vivant. Mais biso tozo poser question boy. Est-ce que ozomona te que koyebisa mutu que soit sali mabele lo akufi nzamba ozongisa ye pour réparer mabengo abongisa kota lola. Oui, merci papa journaliste. Bon, au moins il faut élargir un peu connaissance. Est-ce que bateau nyonso basa mabe na se ba futa na se? Non. Mutu musunga na kene osambele ya mutu na campus, un grand occultiste. Même si yamba Jésus comme Seigneur sauveur aboyi. Aboyi na ye. Abina okufa nango. Mutu na le bateau. Abebisi vie à bateau. Aboyi pe ko bonga na kufi. Nzamba ko suko place no na lo les années. Exact. Il faut ça ni. Nzambi façon que ça y est. Aboyi na ye. Na lobaki ni bandelike ba o bazo opportunité ya ko réparer. Mais o bazo opportunité ya ko réparer te. Ya na bato belé mususu akoti koma ajouter au senga pardon te alobi pété akufi. Mais bino ma bobi ki tatona na katia ya kindoki. Non ko wana ne motabebisa ba na ye. Mais akufi. Eko kele ndenge ni na uzonga na éternité ndenge ni pe kunya place ya basantu. Siko ndeyo poza boto bake okufaka ozalaka na mokili okufaka est-ce que osali réincarnation? Oui, et ça principe ya réparation. Comment na cause à la pasteur mbala moko boy? Ok, babi ba koma ka pasteur mais babi otama ka pasteur. Très bien. Siko comment na ko bota ma pasteur soki na sala ba mabebe letena ya ko réparer. Nde mission na te ya bato na bongisa ba mabe na sala bato ba yeba nzambe ba zonga na nzela nzambe. O ezala ka mission na nga vana botama. Siko mission na sala ka ngote suite à ba réalité bele. Nzambe ko changer la mission te a kozongisa nga na les mêmes mission. Pour na sa nini na accomplir yango. Ça veut dire ndabo nous na sa bona sa na principe ya réparation. Ya mona ka pa fo sambele li moto à reconnaître yote. Bato misu bazo silika. Bazo modiri bato. Mais nga na ko modiri te. Ne bika de na nga réparation. On a rien à glorifier ensemble. Ça veut dire na accomplir mission moko na sali malamu tazo selinga malamu te. Nga faut na connaître la spirituelle. Problème na biso ba congolais tout ça spiritualité. Toujours souka na enseignement ya dépa. Or que évangile évolue. Comment nous t'asseyons bon là mozong sele mabe. Il y en a quelque chose qui cloche. Maintenant le ko ezo cloche wana ne motu fa élargir connaissance la spiritualité aye ba cause na ngosani. Bon mutu to aya à réparer. Et ça en fait nous ngape na yeko réparer na samu soki na réparer na silisi awana aminange ko pema na kimia. Mais soki na silisi de nzama kozong sanga na partie oyo. Ndi yango so remarquer na sotala ndeko moko mwana ne abotami. Basala nzambe baye babondeli pona ye. Seigneur Jésus, te présenter moi na oyo abotami basabeli pona ye sili akufi. Mama wana monike no basala na mede babomie. Ngabite mama. Ba mwana wana parfois akufa ye ba Jésus te. Si comme mwana wana aye kaka aye ba Jésus comme Seigneur de sauver. Ta waye bi Jésus akufanda kosani. Azongi na ye na kimia. Ne biso tokomi ko bomana tokomi ko luka banganga tozo bakisa makambo likolo ya makambo. OK Bible dit dans toutes les circonstances il rendait grâce à Dieu. OK maman a remercié Nzambe. Nzambe a permettre ayebi le pourquoi motabandi ko lela. Ya wana mona ke papa yuba ba lela ka mukolo motazo botama même ko motazo kufa ba sepela. Po ba yebi mission na ya yaki a accomplir yango asoso wana kimia. Mais biso to lela parce que nous sommes pas des spirituels. Tout ça bato penda ya molimo te, c'est ça qui ça pose des problèmes. Voilà, merci beaucoup en tout cas Balandi Bozo Landa Biso très bien et notre dad a expliqué Biso malembe et Biso peut te remettre à faire ko fungola les sous malam pour atala mais pas statolobi boy. Nzamba zo sa Jérémie FCA
depuis avant, depuis l'éternité. Et puis, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Projet de bonheur, Yamalam. Aye na Michel 5 alobi, na Jean, pe na Michel alobi, na 1 Jean, abi, na lingi au prospérer en tous égards. C'est-à-dire, ceux qui osent la commerçant, il faut commerce na yo et fou qui sama. Ceux qui osent la musama beaucoup musala na yo et fou qui sama. Mais le lot yo lobi na katia ya émission a lobi que ceux qui mutazo souffrir bosuma été tant susu a sali réincarnation a futa mabe o ya salaki. Mais ceux qui siko ezali que toko marotika bato bongo ba souffra pour la réincarnation tina ya délivrance zawapi. Parce que la délivrance c'est délier quelqu'un qui vit en captivité. La liko longola muto azana bokangami balé ya famille ya coutume kindoki ko bongola eko ya na kan ya tata Nzambe. Et puis Nzambe aligni tenenga na Jérémie que car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet moko ya bonheur pour malade, mais lelo c'est au contraire bananze bazo souffrir mingi. Alors tout le banini tout le ngola domaine ya délivrance ceux qui m'ont souffrir na vie to tiki est bon parce que à sali réincarnation et tout trouver na biso normal to moni bato bazo bela malade wa tom susu ezali mabu ya salaki nzamba a commission une étape wana bananze bazo landa yo répondre les biso na moi question. Merci papa journaliste na CP na question makas nzamba so bisa Jérémie liboso bota malaye bakyo. Très bien. Pour Jérémie, raison. Cela veut dire Jérémie a cela qui destiné la mission quelconque. Mission de la ligne a ramené bateau pas ensemble. Et quoi ça la cac en fait pourquoi il y a qu'il faut ramener bateau pas ensemble. Nous comment que même Jérémie t'a ramené bateau pas ensemble, il y a un ramené bateau monsieur baboyi na bango. Combien de fois on a décrit tout et avant dans la délivrance mais baboyi na bango. À sa destinée na yango te. Pour délivrance d'abord ça pour na batunyo sauter. Jésus est moko aye na mokili lokola moto ya principe ya réparation ake na cimetière na sekusi batunyo sauter ake ka pas hasard. On a mis na sekusi batunyo sauter. Yé Dieu. Yé maître ya nyonso. A dit que ba o nyonso ba destiné na ngote. Ake ko ça veut dire même délivrance. Kobanda Bible depuis kala telelo batuyo surtout ba appeler na délivrance te. Comme on attend à Noé 8 personnes on va sauver. Comme beaucoup na nyos. Et comme on attend à Noé 3 personnes. Pourquoi ta minorité? Parce que j'ai loko épée ça me la batuyo sauter. Yango Paul azoloba ne ya réparation ba na kambe belé obi makamba sala na Nzambe te. Siko yo ko imposer maboko. Sans consulter Nzambe, sans yoka Nzambe. Non, mon arabiso na arc-en-ciel na ko sambe la motorisation na yoki Nzambe te, même azo kufa wana. Bon Nzambe nda ko bisanga sala bo, Nzambe nda ayebiye. To moni bakay bele mutu aye, anda kufa bo bo sambe Nzambe bi non, asenga pardon, asengi pardon akufi. Bo jeune te bo prier te. Tango a réparer si la biki. Quand on parle de la tant moto souffre ba sungaye, il faut d'abord voir que non moto alinga prospérer. Est-ce que ça na kata ba principe? Tout le monde a ba Nzambe lancer ba na mombongo même il dit ma pesité. Ah ba na mombongo même pasteur a habité. Même salaire même nous battre il pas tenir à habiter. Tant on likambo azo banda pasteur a habité. Abini déjà na principe. Très bien. Si quand tant moto na zo souffrir, yo le bio sungaye. Osu, on a dit que yo moto linga sungo zo créer ba problème. Nous sommes na kemoto na sana problème ya débit OK nous ko sunga yo sangsi mbongo na yo koyi parce que quand na moto azana problème à réparation à réparer te OK Bible le va ko sala makamo il faut tout na volonté nza si ko moto azo tout na volonté Nzambe te cela veut dire asa appelé te na makambango o biso to so senga ye Bible est clair moto face à d'abord na amour. Mais comment on attend monsieur bisika to vande moto azala mbongo alingi bato nyonso baya ki pana ye adimi déjà le principe sikoyo
moto ana anyokoli bato nzambe akotika vivre pe parce que lelo to monaka musala azana mbongo pa mbongo zo tata musuna munda tena et tata na musubo ça veut dire parfait loko lingo kota nango ezana dessin nzambe te en tout moto même so ndio pesa mbongo osunga ye tuna na no volonté nzambe Seigneur est-ce que na koki ko sunga ye est-ce que na koki ko pesa ye so ki nzambe alobi no pesa ye o pesi parce que yoko ya na bo moto pesa monga même na munda tena o pesa qui pas bloquer au péché on a bien vu ma cambonon ça veut dire avant toute chose ezana no moto ayo kanzambe na liona sunga papa journaliste nzambe olobini na sunga parfois ngana na sunga on a bon moto ko produire te mais parfois moto ezalaki na sunga ya za place mosusu papa journaliste na robetelo li solo moko ami na nga moko ya pasteur ami wana ya pasteur azobondela nzambe Seigneur nalembi ki locataire pesanga lopango mobimba na vana na pema babayer balingi ngate tango azo sambela ndoko mosupe ya pasteur azo sambela Seigneur nazana besoin ya $120 na kokisa ba fiche na sala évangélisation nzamba tini mutu aya ko pesa pasteur na $120 na ndako baliete ba futi ndako te bana ba problème nzamba kiti poke apesa bango mbongo mobali loko ayebaki nzambe alobi mwasi na te tobondela nzambe mobali sabi mwasabi oh yango nde tosambelaki ti ntango abondi nzambe bise mbongo na ya yo te kende na adresse tel kende kotika mwasi na alobi te biso nde tosambelaki ndako tofuti te tolei pe te makambo te nzambe wana lisusu atindi ye nzambe asimbaka mitema bato non alobi te o nzambe ayebisi nga mpona sala ate akuti paster wana mpe azalaki na ndako aosambela Seigneur activité fait banda bonabo amona ka kokoko mwasa silika kangi biloko akei abeti porte nano ngana yeko lukayo o te na ndo sambela nzamba tininga na ya kopesa yo mbo afungola bo $120 o nzamba pambola yo o nazaki nango be apesi ata transport ndeko bezo $120 mwa kopesa ni azoni mako akuti mwasi akei mwasi akei avant de remercier ça après une semaine babengie na quand même soit kendoté tango aki ate mate ele ki abonné de komoko abiki azui livrer le pango apesi nde FC machine aye za mapesi na le pango ndengeni na kende kote ya mama moko azui buko le pango apesi ninga landaki mate omoni mutu amolimu bien que mbongo yo na maboko na yebeza ya ngate na bondela na nza oyo ba chrétien belé to sala raté azumbo mbala moko asisi ba projet nzoka nde parfois mbongo wana eye na maboko no pe kende la destination là très bien siko yo okale ngo poza na besoin oza limité ngana senga kinzamba pesinga ok parfois so bondela kinzambe sama nga ebiselo koko sala nango po même accomplissement so ki ya libéra ki sa 21 te ngazwa lopango te très bien mais le quoi yoka kinzambe biso komona moto aya asunga ka bato mais akomi kokita est-ce que bato azo sam pesa bango est-ce que abondela kinzambe dès que non moto abondela nzambe te akobana komona contradiction oya na ba verset ya Bible mais ok Bible c'est la vérité vérité wana ezali ke moto nde ayoka nzambe jesabi na tike bino Saint-Esprit avant toute chose demander la volonté de Dieu comme moto soki a cinq volonté nzambe te ça pose des problèmes yango eza base échec na biso. Voilà, merci et je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission et tout qui thème très profond, la parole avec révélation parce que la parole sans révélation est nu. Or la parole avec la révélation on to bengara logos rema et réponse dans bas commentaire yum to landi thème ou la réincarnation tchela biso commentaire wana poser ba question est-ce que mutabota maka abotami akufi abotami pe lisusu parfois baraté alors ils a jusque demi to fongola on la mikolo ya et c'était bel et bien votre humble serviteur le pasteur Thomas en tout cas to zane sengo ya mbayo par rapport à connaissance nzamba cheo et puis prière na biso ezali nzamba bomba yo et parce que to monique yuko zana on eloko ya kobongisa ozana mission na nzamba tino na sermo kili alors aussi lisango bongo pe mana kimia et na bengi bana nzambe nyonso bozwi bako Olanda émission oyo les numéros à l'homme de Dieu affichés na bas écran et n'hésitez pas aux en besoin de prière aux en besoin de consultation prophétique ndenga lobi atu na nzambe et appelez l'homme de Dieu n'hésitez pas et na le cette émission ça pour na vrai et parce que même nzamba a besoin il y a adorateurs mais les vrais adorateurs
c'est lui qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Vraiment, Nzamba Pambola Biso, Tozalaki et Belé wana pona Rolanda. Et mission d'habitude Parlement Céleste, Koula Mekanako Pambola Bino et Naebi qui est au prochainement. Oui, papa, tu comme na Souka déjà, ceux qui programme les alliés au Pessi et Bandekopé Bazo Talayo, Bible Lobby, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu qui te bénira. Vous en avez besoin de soutenir l'œuvre de Dieu, numéro est affiché juste là-bas écran. Ouais, papa, Pessi, programme. Oui, na Pessi Binombo, na communauté, tozo banda 21 jours, le 18. Otoso bandango ozo lobela si la réincarnation et la sorcellerie inconsciente. Otoso bandango lelo na 16h30 bengi bana nzambe belé boya juste na yolo sidi na commune Kalam o baza misika bazo transport ba comme victoire ozo kimweza ezo okiti juste na terrain Kankar otuna avenue Wagenga numéro 8866 okokuta pano ya église eza libanda boya belé kolanda révélation si la réincarnation et nzamba lola akopambola bino nzamba pambola chaîne apambola journaliste apambola bation so bozolanda o yaza na besoin ya préoccupation des questions makamunyoso ba numéro eza na C o ya Vodacom déjà ya WhatsApp ko koma eza pe na Facebook et la kozanga te ko répondre na ba question nyoso nzamba lola apambola bino. Merci beaucoup Kabibi so na losambo. Seigneur na bénir batoni so obayoki. Je suis venu réparer pour message au 5 comme na 5 continents. Seigneur toucher mon kona moko a poser question sur vie na ye. Pe parmola batoni so balandi yango kokuta na lisusu mercredi pour na continuer mission na biso kombo na Seigneur Jésus de kozala glorifier na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Merci. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.